Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote na bino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali belo bozali kolanda biso na ngonga oyo pour koka ko changer nabino moi makanisi na biso sur sujet d'actualité otolingi to ko partager nabino sikoyo avant to ko kota na muzindo ya sujet yango bo permettre to rappeler nabino que bo continuer qu'observer ba mesures barrières pour la lutter contre maladie ya coronavirus pour être to commis presque na 6000 cas confirmés na mboka na biso ezali ebele toza ko réussir na nuka kate ko stopper progression ya maladie wana ezali malamu telingi ko loba quelque part peut-être toza ko faillir na respect ya ba mesure barrière ndenge ba konti basenga ki na biso bobi prévention ya ngonde ezali seul moyen ezali efficace pour lutter contre maladie wana actualité lelo en tout cas ezali dominer makasi kaka na ba proposition de loi misato oyo ya Aubin Mina coupé à Gary Sakata ba proposition de loi oyo tolobi ekoki kotumba mboka population alingi yango te peuple aboyi yango azotelemela yango ezali pe ba proposition ezali na intérêt ya peuple pété eza ba proposition oyo ezali komona na comme quoi ezali na intérêt ya bango moko ba député wana mingi bao basala ki pe kaka na régime ya Kabila oyo balingi kozala justiciable te o balingi moto ya bango azali ministre ya justice Tunda ya Kasendo azali membre ya FCC akoka ko protéger bango soki kaka interpellation moko yena niveau ya parquet c'est la lecture en tout cas au batebele bazali ko sala par rapport na oyo UDPS a réagi ça qui boyebi yango UDPS dimanche basala ki réunion extraordinaire ba réagi ça qui peut ba bimisa qui communiquer na bango officiel pour na koloba que FCC a retiré na ekaka proposition à loi wana po ezali inopportune pe ezali inconstitutionnel ba retirer yango kaka et usa mabe makasi mais UDPS aloba ki soki ba retirer yango te bango ba ko mobiliser majorité populaire ba ko mobiliser peuple pour kitana balabala. Mais tu remarqué que l'élo palais du peuple, et ça tombé, population et Kiti n'a parlé du peuple. Wana wana zali peut-être kaka moi et bandeli un mouvement pour que bako sentir bamona que batu balingi proposition de loi wana te on a zo proposition no bolanda sikoyo ndenge batu bakiti na balabala mais bien sûr ezali mingi ba partisans il y a parti au pouvoir UDPS na ba allié na bango bolanda bango et puis ensuite ozozonga pour que to conclure analyse na biso moi rapidement. Je rappelle que bozolanda DMTV bo s'abonner na Oyo, bobo sanate cloche ya notification, bo cliquer wana au banda bozo la notification à ma prochaine vidéo te mettre en ligne. Merci à tout de suite. Les mains, force du progrès, force du progrès du Congo. Force du progrès du Congo. Force du progrès, après ça. Il dépêche on est là pour défendre la nation. Nous sommes le peuple congolais. On ne peut pas laisser notre pays comme ça, les diasporas. Et nous sommes là pour défendre la justice. Le peuple congolais, nous sommes tous tellement place aux alliés. Nous sommes les fils du pays. Donc on défend un peu à la biso. Ok.
un message qui message Boti kolanda wana bomoni population ndenga zali nakanda bien sûr population couleur politique na epe ebani bazali ba tout proche il y a UDPS to ba membre il y a UDPS toujours kana ba force du progrès ndenga bazali koloba bazali ko silika to lobaki yango que ba proposition ya loi oyo eko créer situation moko chaotique. Est-ce qu'il y a opportunité lelo pour na kosala ba proposition modèle wana ou qui énerve priorité zali ailleurs priorité zali par exemple tout concentré ba makanisi na biso pe ba force na biso nyo surtout na makambi ya coronavirus pour kende rapidement pour ezoboma social ezoboma économie social ezaki nango déjà mabe avant économie déjà mabe pe mais il y a les sous ko empirer situation est-ce que ko kende ko museler ba magistrat na niveau ya parquet est-ce que yango ndezali priorité lelo pourquoi ko s'empresser ko sala yango parce que caméra a été condamné parce que boy lecture batu ba sala yango wana mais une autre précision c'est ngel tolo bana biso que proposition à loi wana pesa sous na maboko ya mina kuna gari sakatate puisque ici ekotaki déjà na kati ya commission ya PAJ oyo ezalaki déjà ko étudier yango et donc sikoyo tokomi ko talela parce que proposition ezalaki déclaré recevable par Assemblée nationale, tous les côtés latine à niveau ni kokende, mais je crois que population a commettre à côté pression makasi pour que proposition na ikwe ya lekate parce que ezali na lecture ya batu belé ne bazali comme nango ezali en tout cas que consacrer impunité parce que batu bazali na posa ba mona régime eleki bato bazala qui responsable ya baka ba détournement ba deniers publics ba ko répondre de leurs actes devant ba juridiction compétente ou sengeli ko juger bango ba répondre na ba acte na bango pe l'état a recouvrer bambongo na parce qu'ils se sont achetés des biens to moni bango ndenge ba komi enrichissement moko illicite enrichissement moko ya makasi hein? Et donc eux ça ko se justifier c'était au regard ya bambongo bango ba sera peut-être comme salaire mais enrichissement moko mabe makasi ça ne peut pas continuer comme ça un pays à budget de 5 milliards mais c'est un pays pauvre pauvreté à RDC ezali komona eka nenga senga kati la RDC mendiante mais comment ba continengo bino boko zaka ba millionnaire modèle wana sont sérieux à un certain moment et lorsque boyibi vous voulez mettre des mécanismes mayele obino botanga ki boye nango na service ya mal pour trouver des formules hein, de français tout ça adapté na ba article ya ba mibeko na biso pour que bokoma non justiciable ah non et ça la mabongote et la population doit se lever parce qu'il y va aussi de l'avenir justement la population pour natango ministre il y a FCC azali na possibilité il y a copé sa injonction moko makasi au point même il y a ko demander que bas sursoir une procédure judiciaire vous imaginez hein, que Mouyibi Moko Boahibi na yaza ministre le lobby à Longwe ou bien pendant qu'un ministre balandele na niveau parquet te tikangona na tiana c'est pas normal sengeli batunyo surtout bazala ndenge moko devant la loi ndenge mibeko na biso ezoloba mibeko eza en réalité ça au consacrer impunité te mais pourquoi amener des propositions de loi indigestes où ezali ko gêner bo voilà yango to lobaki Obin Minaku vous imaginez qu'Obin Minaku ala ki président de l'Assemblée nationale yende mtoya na proposition de loi un modèle oyo mais tokomi tout na dirigeant l'Assemblée nationale à ondenge avec quelle intention c'est quand même malheureux hein, que tout qu'on vivre la situation ya boye c'est inacceptable peuple sengela telema yemoko ko se prendre en charge pour que makamba boye ici là bomoni binomoko ba réaction ici est bandit alors que je crois pas que l'IDP ça s'appelle si mot d'ordre mais ba réaction bandit déjà pour mettre la pression à ces députés qu'ils ont été élus s'ils sont là ils ne sont pas là parce que ba famille na bango de voter qui bango ils sont là parce que ba électeurs na bango ça peuple azali ko souffrir justement azozanga courant azozanga mai peuple oyo coronavirus ezo frappé ko leka bango nde bavandi wana po bango ils sont même capables ya osenga même augmentation ya bambongo bafuta bango alors que musala ngo pa malonga ba osato monate c'est ça c'est malheureux république na biso ko décoller finalement quand tous ont conscience quand na batu ba diriger na biso peuple tous ont conscience quand arrêtons l'hémorragie. Il y a mauvaise gouvernance. Arrêtons l'hémorragie. Il y a corruption. Il y a impunité. Avançons vers émergence. Na émergence to tango musika. Hein?
Bon, au développement quand? C'est vraiment malheureux. Hein? Ça, c'est choquant. Hein? À la limite, vraiment, ça passe ma casse. Tout comme Nasuka, il y a l'histoire d'Abisso, sur Sepeli, Botikelabisso, like, commentaire, on peut continuer à échanger à travers les commentaires de toujours. Boza na DMTV, bozo landa DMTV chaîne YouTube Nabino. Boza na abonné, te cliquez comme abonné. Au moins la cloche mon repère moqué, il y a notification bimi juste à côté, cliquez wana et comme on notifie dans la prochaine analyse de mettre en ligne. Coronavirus, ezali, et silité, ça. Donc, tout le monde continue à respecter les mesures barrières. Pour prévention, il y a un des efficaces contre la maladie. On évite qu'on soit en malam. On mi batte le famille. Merci, Mingi. Parce que vous pessibiso un peu de temps nabino pour que boyo kabiso boyo kamakanisi nabiso. Nous n'avons pas la prétention de dire que ce que nous disons, c'est la vérité. Ce n'est qu'un point de vue. Merci beaucoup, DMTV. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Au revoir.